Olá pessoal, muito obrigado a todos que estão a seguir este vídeo interpretado pelo Mr. Brenny Brandon Bravo. Without any mistake and trouble, the powerful man. Vamos! TikTok. Manico mascarade. Mr. Brenny Brandon Bravo without any trouble and mistake. Yeyo ayena ba filme na ya sikatala net ba filme o dokolosi. Ozongo kaka et Mr. Brenny Brandon Bravo. Et je salue le pasteur Eric Kalumbu de l'église Maranatha. Tika ete ba portenir ce kanga makina 2024 et forme en 2025 au nom de Jésus. Oui, j'en profite de saluer le directeur Arnold Lutumba Akiluba de l'église Maranatha, Papa Omela. Oui, Bandeko, ça continue toujours avec notre film Oyo Tobandaki. Titre Nango, Toebi bien Zalaki. Sauve My Body. Troisième partie. Restez toujours branchés sur Shalom TV. Vous ne serez jamais dessus. Avec Mr. Brenny Brandon Bravo, Without Any Trouble, Mr. International. Azawana pour la kosala d'interprétation à Bino. Ça continue toujours. Papa Austin, à genre, la film na biso o yazo kenara ko lukara ba mineur. Arosa ba mineur goûter ba moseka asambwe. Oui, je salue Maman Colonel Widi Pasi Kinawila Bandeko Akosani Kokwea Maman Nangana Lela fort. Sans oublier ma sœur Rachel Widi Famille Widi Nyonso na pesibino bambote. Eh yo akitata bosi mamuta monto wana te yakene na ekaka yelo kaza ipomba lelo beta biso nyonso wa dana bisango na ye tala yo ngana biso yo ocha tembe yaka ale tokenole to beta yawa tala masa to déplacer to kende sinon te a obeta mamakase pardon confondre mutu tala masa eza yoka na tikala jamais kolinga mwasi na kati ya village na tikala pe ko simba mwasi jamais na jire nzambe na ngazo tala ndeko na nga bungi nde na okende na cité pona tala yo ola ba line lero tala siko lingo ba kosolo makasi lingo ba kosolo makambo tala masa ngamona mona yo na misu na ngati le osima yo ti osima mwasi na diagnostic yo tokei omona oyo omona ata pesa labo na tokende bandeko indeli emeka eweleke asamwe omoni abane mapoma toke kuno resama kune pa jene bandeko kipoma ya emeka ona ndo bulaza makazi notane bilemba bado filme na biso ebandiko bonga yoka nkuba emeka dende ko mimota ewo nakanisa ke babeta kaete ebubedike limisa muninga awe bubedike abanda kobeta emeka bandeko na ba filmu pe boyka to interpréter ka filmu nete ebeteka na mwa na sima non zoa take it bamba si Pamela zongi zwa telefone na yo naza posa na ngote naza na mbongo osomba ngwe bele zwa naza pe na posa mbongo na ote. Sorry to disappoint en tout cas désolé ya ko décevoir yo na ozwango lisosité po na somi mususu I got a new one ya sika nde na sombi bandeko batalani Pamela na wow Chacha wow c'est intéressant. Osa mutambongo. Less than an hour. Kaka na 1 heure du temps. Yo sombi téléphone mususu ya iPhone. Talk to me. Who are you? 16 Pro Max. Non. Show me your voice. Osa nani. Laksanga long na yo nazana posa na yeba yo. S'il vous plaît, na posa na yeba bien. Et yo za boss, n'est-ce pas? Of course I am the boss. Oui, naza boss. And I'm glad you acknowledge the fact that I am the boss. Naza boss. So,
elingi lobaka yo okokozala jamais na mbongo koleka ngai mpe okozala jamais likolo na ngai awa eza site ya papa na ngai eza propriété ya papa na ngai yo kozala mobola nga na ozalaka toujours likolo parce que yo futela na quartier na biso oyoki wi nayoki ça va en tout cas bolimbisi na chacha tokei bandeko awa Pamela Kanzai azalaka boss mais na seconde donc na 1 heure vite intervalle à 1 heure abotoli mutu iPhone bato bayebi iPhone 16 Pro Max nde baoyeba monta nango n'est-ce pas sombe yango mbaa moko abwateli bino boye ozongisa bwa boye te aza mbongo she is not together never forget she's bandeko nzembo ezolobela mingi mwana mwasi wana oyo azolata pembe Annabelle papa mama boyawo bota makambo na omona wa hey Chukwemeka hey papa passe partout hey Yesu hey Emeka nini boye Emeka hey désolé pardon hey mwana ngai ya mwana na ngai moko ya mobali nzambe oya mwasi aza problème mama kosimba te loko kwana pardon oyo nini babomi mwana ngai est-ce que koyebisa biso nini nango babomi mwana ngai nazoyeba te nini nango ngai papa kosimba kuna na genou te bandeko Emeka akomi partout passe ekomi partout babomi mwana ngai azalaki pomba akomi mama lokola atuka bandeko nasi Emeka kolapa na vi na ye koderange bana basi ya bato mpe kotumula bato ini Emeka bapomba bozomona makambo esukaka ozomona roza pomba me esukaka mabe atuka oyo makambo nini nango lisusu kwa nini nango ekomela nga na famille na ngai mwana ngai liboso ya mwasi nazoyeba te so aza na bomoi be akufa oyo sikoyo azokende po ake koluka ye me tala makambo asali ye botala makambo nzambe na ngai bozotala makambo ekomela nga te na vie nazo suspecte ke mwana oyo c'est comme si tout le monde est ba menacé Emeka Talk to your father. Yep, saba papa na yo. Nana ngwa sali boy. Ba nani ba sali yo boy. Makachuku God will punish those Zamba ko punir batu wana nyoso. Zamba oloka bango. Metala ne ba sali mwa mobali penza boy. Onye Emeka. Please, can you open your mouth? Est-ce que oko fongola munono ebisa biso? Ba beti opo sali nini. Mama, tika na yonga na yebi na olobate. He was struggling. Nazo suspecte ke ye atumoli batu pe batu ba beti yeso ata finga batu. Est-ce que yo mona ki? Yo saraki kuna? Na tu singani nga yo lisuste pona mona yo za tu na côté msusu ka le contraire makam na biso. Oh. Bandeko Onye Emeka akolobate pourquoi parce que ba beti po abeta ki moi swana na dendostic na kifendenda ngai You have to believe me for once. Un jour yo ndimela ngai na suspecte ba jena bango nyonso continue to fool you. Biso tokoza ba maboma te ba obombela biso ba makambo belebele ba o maske biso dona tous na comprendre yote na makambo mingi yo oyaza nango Close of kings. na mona o compliqué ozomona mwa mbali wana nzoto nyonso na ba cicatrice yo lingo ba ke ya sali aventure Nowadays. amoni so yo ndimelanga te un jour au moins la vérité
Yebi ma. Ngai nga na yebi. To understand. Yo zo comprendre ba aventure na on sala Very tipo. frank with you. En tout cas yo na za vraiment dossier. Na za vraiment dossier na yo. Yo za vraiment ennemi ya famille oyo. Na cause la tena chama kolona ngabo ina yoka yo. Ozo raisonner le quoi libata boy. Comment se fait-il que batwana na famille ba sala ba aventure ozo mona souffrance na misu na tala. Unana na famille wana na mwana na ye. Ba yebi ba makamba. Bazana ba nouvelle belle pour na ifoma. Mwana azana ville azo travailler azo tina wa mbongo. Bango sko bazo zwa ba ko sabiso lokwa bazo le ka via passe. Mon yo na ondime na ote. Peu importe na kondi melote. Yo kasi nga azangi conscience ya ko comprendre bena que non bato yo ba ole kana tapa ne tapa mo difficile. Voilà, ata yo limité. Bana il faut ka vérité. La vérité triomphe. Un jour on dit mais na on dit melote na vina ngai ata ndenge nini ngala on dit melote. Awa banoko ya ba Emeka alingaki akene na ville ko lukaya na ye ifoma take you to o ya bunga We went la masano ba ya mono ozoke wapi no na ozoke ne pa ya or you igwe went to dance with the masquerade. okay ne kuna na masquerade na bino bano bina badansa ba We zebula are when? te pardon na bina les soste bando Baby, pexanga trust me, we went to ta see chérie na okay mona ka That's igwe fine. ndimelanga ça va When is your friend coming ko to ba see? camarade na yo ba yo za yo quand ba bi semaine prochaine okay Look, yoka I've told you before nayebisaki yo deja that I'm not going to love any other be man. nga na otikala jamais kolinga mwa mobali mususu na vi na ngai So ka when yo you nde get to the city, ntango okende ka kuna na ville at any other woman, pardon kotaba basi surtout na nsima te oya Trust kufa me, miso my love. en tout cas ndimela ngai sheri na nga I won't look. nakotikala jamais kotala baa basi na ndolata manete bandeko et vous me dites que alobi stila oya ndolataka maneta mwindo akangine misu po bamakambo omona na cité ekobome misu talaka moto auti na mboka bandeko atutanaki ifunana tuta et vous me dites que kati na nzete atakutango oyo makambo nini oboye kaboye elo mwa mabe komela ifunaya filme na biso eza vraiment kitoko makasi oui je salue 2G Grady. Baby, are you okay? my only Chérie oza bien te ndeko na ngai ya mobali bauti ko beta ye bamenase makasi c'est pour cela omoni ngai naza na imera boye yes. ndeko no babeti He ye left oui him half-dead. alungwa ekala mingi te Are you serious? akende na ville oza sérieuse oui According to what he said that donc neza wana he took him to a bush and azoka tied him to partout a tree pasi and pe beat him bato babeti ye 4 personnes Brother is babeti very sick and down. peneza wana aza malade aza pena na parterre aza na se yoka I'm very sure your brother. naza sûr vraiment I'm very sure que about this. ya na yo akokeza asala baventure Yes, moboye I'm pe alright, I'm babeti fine. oza penda oza very okay. olanga masolo I'm wina alright. te na ba Just masolo action. Why don't you follow me to the pourquoi house? pas toketale na ndako No, obela no, makasi I can't say right now. bandeko aya te sakeka ya na bina ta maladie akoswa yetu bon frère jamais est-ce que Elieze You know I have ayibaki somewhere important I'm going to. I just thought it wise to come see my baby to know how she's doing. oyebi ke ngani naza boye na kolia na ndako na bino te nilikuwa na bali yo te voiture oyo ezalaki ya nani ya papa oyo toyebi ye bonjour bana bonjour monsieur moi mwasi nga moi mwasi yaya pardon nazoya kala mingi te bandeko voiture oyo toyebi mosala nango mission nango toyebi yango bonjour monsieur boni oza bien naza bien merci Is he your boyfriend wana or your brother? copain na yo bien ya na yo He's my boyfriend, of course. aza vraiment copain na nga ok bon That's all right. I just ok want to know, okay? nalingaki kaka nayeba You can go back to him. Okay? okozonga na mbali na wana ya miki wana merci monsieur bandeko papa oyo aza na libabe akuta bana mboka nyonso bakanga bango bakintudi asambwe awa
kuna pe grand maître na bango apesaki edele atuni yo nini ayebisinga ke soki oza sheri na nga obi oza ndeko na nga mbale oyebisi eni te nga nayebisi oza mobali na nga ya solo wi nayebi ye Chifumba aza vraiment camarade ya roi aza na mbongo ebele na communauté oyo oyo solo bon osali bien loko oyebisi eke nga naza mpena mafuta nzoyi bon nde omoni eza mpena bafere na biso te eza important ke yo oyebisi eke bon tokende saba tokende na biso kasi ok chéri oui nazanga yo hey What is happening to oh makambo nini na vi na ngai ah I don't think Chief Udemba passed nazondima te ke Chief Udemba ye atambolaki bajour nyonso boya sa komona mwasi 4 days I've been here. Oh, il y a cela 5 jours 4 jours nazotambola mais nazoyeba te natika omona mwana mwa bien problème nini yango mpenda en tout cas Chifimba nina za boye na mbongo na nga nazotambola po aluka mwa mwasi oyo aza moseka nazomona te nini yango oyo ezokomela ngai po buzoba bana nyonso ya église Maranatha napesi bino vraiment ba meilleur VE ba bonne année na bino 2025 ah This is a very bad omen. papa oza penda basina mabe Daughter is still alive. oza vraiment sûr que moi na biso ya moi ça va toujours na bon moi Stop saying what you don't. tala tika makambo ozolingo loba wana Our still alive. mwana biso ya moi ça za bon moi What happened to our son? ozotala makambo ekomeli mwana biso ya mobali te tala oyo akeluka yaya na ye ya Can you mwasi imagine? Look at him. pourriez-vous imaginer que ta neti babeti ye hein? This is a very bad omen. eza basina mabe elingi elobaki donc vi ya mwana biso ya mwasi eza na danger mama pardon aza aposa nalia nzala makasi depuis abete nga vraiment na libumu mpe babete na omona mpe ya biloko nyonso oyo naliaki ekiti We should be thanking the gods. sikoyo biso tosala nyonso tokumisa nzambe mpo bato wana babomi mwana biso ya mobali te ah mama napesi bino mbote boni na bien ekosimbanga te sikoyo nene naza nzala He said he's hungry. Go and alobi get mpe aza na nzala kelukeleli omongo yalia outi mpe wapi boyeboye na barobe mama nakomi da mwa mwasi mwa funa tambola mpe naza mwa mopepe akende za biloko kuna chinchwa bino boza ka boso bokomi na age mo bowandi oyo oyokaka ifo okenda kaka libanda je sali Look at her. yoka Feeling na kati ya motema na ngai epesi ngai esengo I am very sure, very naza vraiment sûr que going to be cut kala off. mingi te mwasi wana why? enemi na biso akweya Because oyebi nini Henry and Baron set parce que Henri na Baron But the game bazosala has nyonso started yet. bakwesa mwasi wana bazobeta je moko boye Why? mais je wana babi Because ebana Baron kala is mingi bringing a te guy. mais po ani babeta je God knows where. parce que Baron So, azomema mwa mobali moko le bogare atie na kati ya je Why? I'm me nga asking na why, omituna Why pourquoi would Baron have to bring pourquoi someone? Baron azoluka mutu mosusu someone else akota na do it? je Can't wana they do it? tandis que ye moko aza bogare aza na mbongo akosala yango But the game has not started yet. jango mpe bani na nte tozela kaka totalaka bavideo ne baotindela biso Just keep waiting. tala tozelaka bavideo atango eyaka boye topiblie partout bavideo ya mwa mwasi wana ya Adam na Eva ta bolimbisi na yamba na mwa appel Girlfriend. oui biso tozela losambo ya biso mpe ya bamibali wa bakwesa ye bandeko yo mpe balingela yo ka buli boye na quartier vi na yo ebeba benemi bakoma na esengo ta baninga neti balingi buli ka baozelaka mwa mwasi oyo bafilme kaka mabe mpo bango basepela yoka mwana ngai souviens-toi de ce que je t'ai dit mama na osala ngo nyonso Whatever you're doing over there, ntango nyonso yo remaining 30 days from now. ozala kuna mpona 30 jours oyo bosala Mama Uchemde. sala nyonso oyoka mpe baconseil mpe
ozonga oya obala mwasi na yo mama na osala nyonso We will come back. mama tozonga na biso calamité ya Okay. juste un mois oui chérie tant na ozonga boye tobalana oui voyage ezaka un mois nalinga yo makasi yaya ah masa na ke suste na ke suste ta yini ngo na yo masa Stop talking to my sister. tala kolinga sola masa na petite sœur na ngate ko pousa peme na été aïe aïe No problem. mama problème eza te nga mwa mobali oyo ya bapembe oyo eloko madeso ebela te yo longwa kuna kwe na nsima nga alinga omona te abuzoba au revoir nalinga yo mama tolinga yo makasi yaya obosana te mwana ngai ebubedi ke ake kobeta g yango balobi boye batie baron atie 7 millions de naira na masa na ye de l'autre côté bazwi batie 3 fois mbongo oyo ya baron mutu atie 3 fois alobi mwana mwasi wana natikala komona mwana mwasi aboye te seke oyo akokweyisa mwana mwasi wana na kati ya quartier na biso atindelinga bafoto oyo ezoconfirme wi abimi na mwana mwasi wana après azwi mbongo wana Why are you crying? sikoyo esami lokola 28 millions de naira bawela ifunana nini mama ebubedike asala nini ebubedike ake na sike yango wana ozolela olozala na esengo mobali akeluka mosala po ya kobala yo yango mama na ozanga ye tika Let me tell you something. yokanga na ebiselo moko eza très important You don't have to cry. yo kolinga kolela te yo efo pese chance ake aluka vie mpe bozala bosala voi moko normale My daughter, I understand. mwana ngai ya mwasi nazo comprendre nini yango ozosentir naozanga yeya désolé okobanga Don't te worry, okay? Wipe away your tears. tala neti ozali longola mai ya miso As a matter of fact, peu importe ya makambo c'est ça ntango ka ekomaka 30 jours 1 mois oyo na ye kozonga aobala yo dans 1 mois ok don't cry again. kolela lisusu te o oui I'll miss him too. bandeko He's equally my ebubedi son ke and a akei very nice de l'autre côté mwa mobali wana atie 21 millions de naira Stop crying, eh? 21 millions de naira soki ebubedi ke akwesi Annabelle Gats House bango balie mbongo wana et baron atie 7 millions de naira c'est-à-dire le jeune garçon wana na trop sûr ya mwasi atie 3 fois mbongo ya baron esali 28 millions de naira oyo batie na je baparie oyo akoganye soki ebubedi ke akangi bafoto ya mabe na mwana mwasi wana baganye soki akangi bafoto babete seke bapoli après 1 mois yoka wi yo ifo sala nyonso oyo mutu akoki kosala mpo ozwa makambo wana bamema yango mbangombango te nayebi de quoi vous êtes capable mwana mwasi wana okweyisa ye wi tya bambongo osala nyonso en jeu eza age moke bandeko papa oyo azosolola na chifumba meilleur ami na ye parce que chifumba en tout cas meilleur ami na nga aza vraiment chanceux te lokola nga mais naza na kondima na mbongo akozwa ye kaka azoluka mwana mwasi oyo aza moseka donc mwana mwasi oyo ayebi banzela mabe te masa nde nayebisa ye bino oyo masa na ngai yeyo babenga ye ebubedike numéro 1 oyo aganya bacompétition mbona esengo akutana na bino kombo na ngai henri esengo akutana henri yoka bamasa wana mibale baadversaire na biso nayesaki oyo batya bambongo bona aza sioke ye ayebi je nyonso normal wi tobanda lobi j'ai banda lobby so yoka game on, right? ça va j'ai zo banda lobby
Oui, tolobi bien. Lobit, tout ça what? Ok? You're welcome, everybody. Oui, madame Ebubedike. Merci, le gros outil Namboko ya. Ebubedike numéro 1. Oyo a gagné en mascarade. Ye aza chef en mascarade. Aba kisa makasi. Kala koloba makamna ngate no robeta tambata. Masa. Bana olinga masote funa zo mwa mpepe na lala na. Bande ko j'ai eko bana lobby. Dans le lobby, et vous me dites que j'ai à Annabelle Gat's house pour bazoa 28 millions de naira à gagner. Moi, ça quitte au bonio. En tout cas, nous sommes la capo na yo. You know, I don't want anything to happen to you. Naza na posate lo como ma be comme la yo. Zala capridon. Oui, binini. You are not missing me too. Na bi que ozanga makasi ngapi na ozanga yo. Mais na oza bien. And don't fight with anybody. En tout cas, kosola mingi na baba cité o. Hot temper. I will. Na osala ngote, na ndosola kana ba mi bal. All right, love. I have to go. Bon, na obenga yo sima. Be good. Zala bien. Okay. Oui, ok. Just take care of yourself. En tout cas, zwa ka soin na yo I e. miss you. Na zangi yo déjà. Bande ko film na biso ezakite ko au revoir. Oui, je salue 2G, Grady, Pindi, Oyoyad, BGC Construction. Ah, masane wa ezaki bebe na ngana ndusu kana. Yoka. C'est pour cela na sombele non bilamba ya bien banini na iPhone babilonyo so. Réseau moya kitoko autant yo transférer ba photo ba vidéo TDPZ et yo comment. OK. Ça va. Et boubé. Yoka. Omoni jeza passe mais na ibika ke yo gagner parce que na yebi yo no salaba. S'il vous plaît, pour ça la tête que tu perds de jeu. I will not beat you. Dala na okwete. You know I know your blood group. Na ibika yo no zana oza mutumo bita ba junior so bien. S'il vous plaît, la fille wana za vraiment compliqué. Problème ezate aussi ça. Funa supu tendimelanga na kwesa ye. Ah yoka. Dress gentle. Naza posa. Gentle. Kayo. This girl needs to see. Ok, ne penza, ola ta bien. Pour moi, si on a mon appena babilo, mon boy bien. Y a on a mis sur ba veste. Ola ta pena lo wa mutumwa. Kimboka eken masatika obenga mo yo kasinga na koza na mboka ezaka bo me longite tala tolo bela dembongo. Ah, oui, je salue le pasteur Eriki Kalumbu. Eric Kalumbu. Oui, je salue le pasteur Eric Kalumbu de l'église Maranatha. Papa Zambe Azalanayo attendisa toujours na onction ya ebele. Et sans oublier papa de papa, interprète ya likolo muto asepelisaka nga pe oyo apesa biso force ya kokota na monde oyo. Évangéliste Roger Baka bafilme na yo efortifiaka biso edifiaka bato nyonso na bandako. Et je salue encore Trésor Baka Bakasana Lutadila bato nyonso babanda mosala liboso na biso topesi bino basalama. Sans oublier Mr. Chamberton mwana ba maman. Et je salue encore Mr. Beth Bloomwater et du Dieu parfait kuna na matadi nalela bino fort alenza ya demik tosala musala topesa elengi zamba sala na biso ona transmission ya ba message oyo tomona ke bubedi ke ayaki
alati kitoko makasi nzembo mpe kuna ekobeta po ganye motema ya mwana mwasi oyo. En tout cas azomiloba ke présence neza bolingo ebubedike. Hello, Mr. Frank. Allô, Monsieur Frank. I need a flight to Abuja. Oza kuna na flat ngapi naza na flat awa na nini yo na Abuja. Thank you. Oui, na oza na posa na mona ona onzwa mbongo wana. Ebubedike akomi kobenga na ba iPhone mutazali na likoni. Azana itelo ya mukie. Wa pila libanga. Makomi mamona iPhone nzamba pa molaka. En tout cas, tout le monde y a bengi. Awa ki wapi boy. Ebubedike, est-ce que akolonga na je oyo sali. Boni yo naza bien. How much is her bill? Combien coûte bouteille ya mwana mwasi wana? Mwana mwasi wala tipembe wa kitoko wana. Eza $100 champagne. Keep the change. Là on a franc. Gardez, échange etikali. Cela ne dérange pas. Merci. Bandeko Ebubedike mbongo ba pesier ya masolo. Achango pe na je aza sérieux. Aza na posa gagner mbongo. Boko sana te mbongo va organiser 28 millions de naira. 2 millions bien 3 millions de naira. C'est déjà vous pouvez acheter une voiture catch dans bateau bazara bena boko beta calcul ici. Mais boko sana te que Annabelle Gat's house à son mandat kunae 470 millions de naira. Du coup, How much is my bill? combien coûte bouteille na mele? En tout cas, moi mbali wana futi déjà. Excuse me. Bolimbisi. The man that just left. Moi mbali yolo mila. Ana biba mbali te na sola na bato. Te moi mbali mo bala investe imta sombelo. Sorry, she said I should. Nini asomela, je suis désolé ali kenai sabina. Aebisio kenini abina ibsa oteke. Nalaksa oyete dans la fouti déjà. Thank you so much. Ok, cela ne dérange pas. Merci beaucoup pour Naïkas. Merci. Journée malam. Bye, lobby. Oui, je salue mon pasteur adoré, pasteur Debotte. 2 jeux de DG. Docteur Debotte Doueme. Lomeka. Bana ISSD. Ba film na bino yango. I ask you people to come Bana olinga na yebisa bino ke. Bozo mona me lokwa bo mona te. Oyo eza baje bana azosuspecte baje basalaki yango banana ebandeli baolinga bazwa biso. Tala yo. Just watch him. Tala yo. What games are you Jeni nango oyo zolobake biso tozosala. What are you trying Tala. to do? Nini nango oyo lingi penza olobake biso, c'est-à-dire biso tozosala. Baje mpo na vie ya mwana na biso ya mwasi. I can't understand you. Eza oyo lobi. Donatus. I am disappointed at you. Nga vraiment naza dosi na yo. Ah. C'est meki. Why are you talking like Pona nini oloba boye? Why are you talking like this? Pona nini oloba boye? You people don't want to tell us. So bino boye sabiso vérité te place. Il faut mazali. I am so Tolembi. O eza ba je biso to suspecter que il faut ma azo travailler, azo zwa mbongo, azo tindela bino. Après bino bo fanya boye sabiso que il faut ma azo mona na te. Hey. Why are you talking like mec qui pogne zolo boye? Hein? Why? Pona nini? Hey, engayo. Hey, nini biso to ko bomba via mwana biso. Mwana biso ka moko. Oeza vraiment possible, tu es impossible. Dona tusi. Lungwana ndakuna na lungwana na una yo kanini otonye meuble. Na kolungwa. Bima. Oba kusoba nini? Tala makamba olo tala yi. Donc ya zolo ba kebiso to saba fancy pour na mwana biso. Oba kusoba nini on? Ah bo kipete. Obota ko rejoindre lokola ete. Hey, tala. Yoka. Bozana kimia, est-ce que meka bengi? Oui, abengaki.
abengaki akomi kuna na cité pour na oluka ndeko ne ya mwasi. Can you imagine that? Est-ce que pourriez-vous imaginer vraiment osinga su mbongo alobi pena kena o asisi mbongo nyonso donc mbongo nyonso bazwi afuti ba transport wani botinesi mbongo aza mwa mbali te yene azona efforts apesi swa na biso baboti zate lembi oui papa exactement o ngana ndo ebisaka papa zolinga sikwa luka su mbongo patindele le problème ine ona bino pona ni bino bozo bercer bana boye donc kolinga te mwana travailler ba musala makasi azo meta ba bloc plein kuna na cité bozolinga ka bozo sona pourquoi tala en tout cas emeka za mwana ngai fona supporter tina suka tita ya ozalaka na mutu mo azo probabilité ya mbongo na wa possibilité mami na nga nyonso ya Facebook bokomela biso wana tomona message na yo komi otiki na adresse nyonso donc omoni mwa ya janvier nyonso ezaka mpona badédicace na bino nzembo ekoboma yo ti donc neza wana napesi bamere ami na nga nyonso bambote never forget she's beautiful so amazing she's hard to get I never forget she's beautiful so amazing masa na ngai mwana mwasi aza vraiment mystique azala ye moko mutu moko te na kati ya lopango ata domestique aza te omoni ata baboyo ya lukuta wana baza te aza mpe na bami te ayeka akalame te ye moko afongoli portant na ye akoti na kati aza ye moko afanda ye moko mutu moko ta visita ye ata bamasa eza te ata cousin ata nièce ata mutu moko boye ata petite ami moko boye donc awuti oyo akalame te donc osola bandeko awa ebubedike abandi kobeta G filme na biso ebandi na elengi kotindanga te parce que eza filme moko ebandi kokoma na elengi oyo ezaki nani Pamela bandeko bokomela biso na TikTok bokomela biso na Facebook pe bobenga biso na WhatsApp ba encouragement Yesu bandeko sans oyo eza kitoko te awa wazali na butu pourquoi ozobanga nga boye papa ngai nayoki son moko oui nayoki son nga mpe nayoki son wana yango na ye yoki yango oui nayoki yango son wana nayoki yango likolo ezobenga komo momo ifoma en tout cas ebeti nga na matoyi makasi ça va peut-être kozala mpe bavoisin bazobenga bavoisin babenga na air oyo 2h du matin ndeni bakobenga vraiment mutu na air oyo minuit boye eza normal yo kende kaka kuna kota na ndako kelala kota na chambre na yo nyonso eza malamu Pamela abandi koyoka bason toyebi mutu abimisa son oyo ya ifoma biso mibale papa tokelala ensemble journal le bon na oya kuna kalamike eza tabu papa la na mwana ya munana boye mabebe papa mpe ya ndoki eweleke bande ko son oyo elakisaka ke non makambo mabe elingi salama mpe mwana mwasi Pamela est-ce que ayebaka baaventure ou bien ayebaka misala ya papa na ye non nandimi te je ne suis pas sûr mais total ananwa film ebandi kobanda ebandi kopesa elenge bobo santé za troisième partie ya film na biso vous ne serez jamais dessus film ango kitoko Mr. Brenny Brandam bravo film ango ezosaka bato nyonso chaka bandeko moto niage koyaki kuna ezaki nini oyo nani muta mokuse grand maître ikuku abengi grand maître na comprendre ye soki mwana na yo ya mwasi
ever finds out amoni about the source of your wealth, bamakambo biso tosalaka you must kill her. yo ifo boma ye I mean, nalingi naloba bien if she ever mpona gets to azala the claire sacred room, soki amoni chambre Kill her. secrète oyo yo osalaka makambo ma ye wi nakosala yango le grand maître dispari to comprendre ezalaka nde boye c'est que soki mwana monika secret po akoki koyebisa bato libanda papa ifo aboma ye to comprendre est-ce que mwana ayebi makambo papa salaka. Je ne suis pas sérieux. Yo nanga de to comprendre que mwana aza innocente ayebi misala ya papa te c'est que mwana toche à part à côté yaba makambo yo Annabelle Gatshauser yowana abaneka kobimaneza laka mwana mwasi azotia bato panzi na mbanzi bobosana te bawuti koluele deja ebubedike aza koobserve jeu mpe ebubedike alobi bien ye akokwesa ye ata lolenge kani akozwa kaka mbongo wana ebubedike soki aganye je oyo compétition oyo eke ye abimi na mwana mwasi oyo alongi ye azwi bafoto oyo ya systeme ya adam na eva atindeli bamasa wana babaron mpe bango bakoganye ebubedike akozwa 10 millions de naira mpe bakopesa ye 2 voitures oyo ebubedike faki ebala mwasi na ye ifunana na mboka bandeko 10 millions de naira eza mbongo ya ebele admettons neti eza wana totyongo kaka 3 fois franc congolais soit 2 fois et demi 10 millions bon totyongo kaka na valeur neti ya 25 millions de francs congolais eza quand même ebele babwakaki ezalaki portrait ya kitoko ebubedike adesinaki Annabelle Gatshauser mais abwaki yango libanda donc na baportrait na bafleur na nyonso Annabelle mpona ye aza ta na sentiment te oyo mwasi alolenge nini So this format no work. donc boro mpe ya portrait simbi te Or once that work no. problème eza te na obeta ye susu formule mosusu Go try fly. na olemba o te Must put it. naozwa yo kaka okwesama Zagara work. naozwa bafoto mpena ya walala bandeko ebubedike azotyaka aliaka oui je salue Mister Derive Cleve Nakweti l'homme oyo alobaka plusieurs langues internationales ya yo yango oyo pardon sans oublier mama Jacquina Amédée napesi yo lisusu mbote kotozali bana ya Shalom TV bana ya église Maranatha. Je salue le pasteur Eric Kalumbu de l'église Maranatha. Papa Nzambe azala toujours likolo na yo pe abaksela yo ba onction ya ebele na 2025 jusqu'à la fin de votre jour. Alors, je salue le directeur Arnold Lutumba, place aux papa. Hein? Oui, que Mr. Breni Brandon, bravo, hein? Allez, fort. Bambote na yo, na madame na batu nyonso na pesi bango bambote. Bana ya Campus Louvanium Inikin na pesi bino nyonso bambote. Bana ya faculté à lettres, ba faculté nyonso, sans oublier mama salanga nyonso oyo avenue des Ekiri kuna na côté ya quartier Kinduku. Bana ya Lufue ya Chadi kuna nyonso na lela bino fort matete Masina Bekatef na C hein? Surtout m'appelle la raille ya bino nyonso yango Mr. Breni Brandon bravo allez la bino fort. Et je salue bana nyonso ya veni talu bato nyonso oyo bayebi Mr. Breni bravo na veni talu c'est-à-dire azwi de jambote na ye
Sans oublier Meda Chapimbo, mwana mwasi yanguya, mwana mwasa mbishi. Hein? Mère doublée. Solibanga no ezangi mabe makasi. Amédée Chapimbo, Émile Lovalova. Un bon tonton. Yamba salam na yo e. Ah, Star Love. Fali bravo. Na pesi yo bamote. Bino nyonso obolinga Mr. Brini Brandon bravo. En tout cas, Mr. Brini bravo. Allez la bino fort. Awa Boubedi qui aza ko observer. J'ai oyo et commis déjà ma vie. Quel genre de femme Azandengenini. Comment elle peut être compliquée comme ça? Et Boubediki se pose trop de questions. Ah, Afanda Bouemabe. Aolinge la mongo boule. Ah, mongo. Ah, mongo. Bandeko. Bobenga biso na WhatsApp, botinda biso ba message na Facebook, bokomela biso surtout so bokomi kombo na bino no poste no prénom. Pe bopesi biso adresse to lobela bino janvier ezaka pona ba dédicace na bino. Vous ne serez jamais déçus. Ba film eza bien belé. Toko sala nyonso poto interpréter pena ba film correct. Hey. Excuse me, ladies. Bolimbi sibana basi. Baba Sia Kitoko. Ah, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Please, can I talk pardon, to you? est-ce qu'il y a un colo? Moi, je suis à mon coussi, on a un pembe. Ah, bah oui, ça va. Yeah, I mean you. Oui, yo, moi, ça mon coussi à pembe. Nga, oui. I'm sorry, sir. En tout cas, Naza, désolé, na solo là, vraiment, na étranger, t'es. En tout cas, t'es, Naza, vraiment étranger, t'es, hein. I am Chief Naza Chifumba, le millionnaire. I'm not from this village. Naza vraiment mutamboka ote na fandaka na mboko mususu. What is your name? Comment na yo? Nani? En tout cas, pardon, na ba respect nyonso na opeso na kosola na te chichi toko ke na biso te. Eh, tote ma tota papa mande foboy. Ah ah. Bandeko. Babwaki chief. En tout cas na kanisi nazwi mwana mwasi ona bana koluka. Pour moi mwasi azako boya boya boya. C'est que aza vraiment oyo. Na kwe na vrai poule. Na ozoye na mbongo pe makamunyoso. Na komne senga. Ba oyo baboya kawe c'est que bazaya mobimba. Ah! Abetaki vraiment maman na calcul azana raison parce que Eboubedi ke asimba nanu ifunanate sans que abana epona makambo oza sérieux félicitations na ebsakio Chifumba na yebaki ke yo okozwa kaka bebe bien pe succès na yo komata. Ça va. I'm very happy for you. Nazane sengo vraiment pour na yo. You know, I was telling you that if option A does not work. Oyebi na yebe kaka makamu nyonso an so saliba option nyonso e simba. Is that right? I'll talk to Ça you. va, na so la no après. OK. Bandeko, abengi camarade ne po loba azimwasi oyo abane koluka. Chérie, bébé, mafuta nzoyi. Bolingo na ngai, bombongo ano la kengai, bonane leki. Ah, ni na ngozo sala. Your seat. I'm a nice. Kofana na kiti na ote, mwana nga zawadi. Pardon, chérie. Hein, bébé. Ça va, non, pesa yo mbongo, kalate. Hein? That's it. Kini kuna ke fanda. Lungla de nono. Bon, ça va. Bandeko. Ah, totimbeli. Papa batu bakomisa ngara. Hein? Qu'est-ce que mbongo? Ozoye pas camarade mokomi papa, oui, bolingo na ngai. Papa, oui. Thank you. Merci papa. Daddy, tomorrow Papa, I'm taking mon over. lobby. Na kubanda déjà qu'on travaille na compagnie. On travaille na compagnie lobby te yo il faut na sala kakinyo so po yo banda. Na yebi ke yo kalate fo Oh, it's banda. fine. Ba papa ça But I know va. that someday On a yebi ka I am un jour going to- là il a diriger ka compagnie papa na biso. Oui, c'est sûr. okay, Pourquoi pas?
Ça va. My friend. So, Papa, tozo bimana ba masanga ipo tozwa mwa mpepe yo mo yebika buki mulme et ça l'a vraiment prudente. Oui papa. Tout le monde a calamité. En tout cas, beau sala. Nyonso na mupete donc molo malembe et c'est mon abino kuna kotoboki. Papa wana mwani bazaki na mbiasa makasi. Côté Annabelle Gad's House, abaneko kima kaka. Croche. Oyo nani na vareza rouge boy. Oyo nani susu. Déjà moi soto moni keza Annabelle Gad's House. Hi. Salut, bonjour. Ah, Ozaki Toko Makasi, Pembeti, en tout cas, Ozalaka Boui na fana koto. Ngabe na fana musikate na zaka quelque part oui. Tout le monde a mon comme ça merci. Et vous venez que aina ba style ya ba footing. Donc ineza boy. So Annabelle akenda rapé ko sala na. Et vous venez que pas OK. Akimi crush, Akimi. Abeta anzango et vous venez kayeni. Akanganya taba et vous venez eh, bado nyonso yo kolingela ka mbongo bula donc nyonso Annabelle osala ebubediki osala ba mama ba papa ba yaya baleki pe bana batu nyonso oyo bazali na kati ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba na ba province nyonso bana Bandundu Kasai Lubumbashi batu nyonso na pesi bino bambote ba interprétation yango yo to ba kaka pe merci na ba oyo bana musalo liboso na biso baza vraiment ba oyo ba encourager biso na musalo oyo ndeko na ngai ya mwasi s'il vous plaît tozo lukaye ya cela quelque temps donc azomona na te na ebite sobo yebe longyo te na ebi pene longyo te ya na yo pena makila bozale makila mawi makila moko peza ayaka wapo na oluka musala mais batu nyonso na mboka bakomi ko raisonner makasi baza inquiet pourquoi ayaki koluka musala mais abengaka te na famille ata si les ateta na omone bien te tolobi toyebi te na téléphone no boy ta téléphone on peut kitoko jene Maréchal téléphone on peut kitoko biso to kipe o déranger biso to alors la exception sur ma téléphone boy kene kuna ndio na mwasi afana na venio yo kene ka mpanza yo ogolongola simano ate yo kene kene kabo yo mona ndio na mwasi afana na venio baba beta kiye yo kene makamoto ebiango akutena faux poule akutena bana ya ba gauche droite akutena ba américain na barabi fois arabe butu pour mama beta kas pete o me kana ba yo pardon ta yo ozokate bokara What kind of Lagos is this, eh? Oh my kamnini yango boy viango sitango ba vivande nini siko bazwi pena téléphone na ngai bazwi portefeuille na ngai bazwi nyonso na porte-monnaie na nina ona kosala mpona mona siko ndeko na ngai ya mwasi makambo nini ya buzoba nazoyeba te siko na osala nini mpena mpona bato oyo nina suka tala monte na poche na ngai bazwi nyonso abetapetaka boye nana nini nasala so nde namona ndeko na ngai ya mwasi zaba opini bino na mabe oyo bosala emeka apesa biso mawa makasi bazwi nyonso naza nango yo naosala nini This is the money that oyo eza mbongo oyo they have brought bamemeli biso mpona mwana na biso ya mwasi ok talango namoni yango antuka mazofo mpe namona komona na bana mpe komona yango na makambo nyonso ebanakoleka na bolingo na bango bandeko na ngai eboyei malamu lisusu antuka toyoki mpe toyokaki ebube na ifunanya bazalaki na bolingo nini boye antuka toza na esengo parce que
in the school. Ebube dike a permetaki funanya akiriti na école asali mabuso batavi msie dukute apesi moi vingila te. Eza ise mon abiso. Mais ce qu'on a mis chobo ebo bala ya tuka to se. Maman, benga mwana ya mwasi we, zala benga mwana nga ya mwasi. En tout cas, eza kitoko makasi komona kokota sona famille boy. So ya FC biso ya ndibi pena. Ah, sini makamnyaso. Ah, mais net bi funana ya lela ne Ebube dike na ye. Abo ya. So abo ise kamela ki bedo. Bado. Papa yeyo. Azawa. Ifunaya. We want to know if Tolinto ye basi réellement. you want to. Yo lingi vraiment ko ni mebube. Do you accept Ebube? Est-ce que yo ni ma Ebube azalo kwa mobile no ya vie? Yes, sir. Oui, papa na ni. Ayebaki yo tika biso teto kwea o. Baba meme biso agiane na lungwila to mela. Oui bo mela. Wewe. Like the Catholics said, Bon. the church has ended. Siko yo boluka ba ver to mela to panza gena ngomba ngomba. Ah, je sais pas makasi. Tala yana mo ni to zo mo lungwila na bagena to mela biso neza la. Ah, bango pe mela kagene. O kana Kongo. O nini? Non. Masa. Masango za makasi za chichampa. E wuti pena kuna na kati. Balobi masango baena ngo eza chichampa. E wuti pena na kati peza na chikapa. Chichampa, donc chikapa. Da babilo mo ya bongo. Allô? Yes, so my oui, moi nangaya mobali. To sali yango. The first phase is Pena done and bisoke. Nyonso l'équipe yes, kitoko. now. Oui. Congratulations, my Félicitations moi nangai. Oyebi nini? Ba masana yo nyonso ba yaki wana. Oui. I used all the money. En tout cas, tu as utilisé mon nyonso e. Kapoto somaka ba biloko ba masanga ba nini. Félicitations et allo nyumba langu ya. Ya. Brother, congratulations. Ya, en tout cas, félicitations et Ifunanya na mi tu as commis vraiment belle sœur nangai. Aza déjà belle sœur na biso. Okay, brother. Oui, Yaya. Alright, bye bye. Au revoir. Bye bye, brother. Au revoir, Yaya. Hey, mama. Mama. Oui, binini, Yaya biazonga kalate. Hey! Na kosepe na makasi na ozo. Nzabe mwana ngazonga o. This one we have not heard from our son for some days. En tout cas, tozo comprendre suste ataba nouvelle te pour mwana bisha mobali pour na makam. Donc il y a cela quelques jours. Na ebi que c'est ça bien. Vous assure oui. Na za si kochaba négativité te na makamu. Na ebi que mwana ngaza bien. Ya mbali. Et comme il est l'autre. Nazoeba pourquoi na oloba boy? Because my son Emeka. Mwana nga Emeka. I know very well. Ona yebi malamu. Oyo akoko l'exate journée moko sanka benga biso. Nga na omona ilo mo eza bien. Tala na bien nyos eza bien. Kwa nini yozo linga raisonner o changa kana Emeka a obenga biso nyos eza malamu. Bena za sute na poso bano beta masula tatika za kimia. Soit au kaino comme non kosola na yebi que nyos eza bien. Kwa nini? Okay, if you say so. Bah le kolo bi boy, ça va na yebi pourquoi na olo bela boy. Non pressentir ma bio, ta la nyos eza bien. Moi na yo eza bien, eza vraiment na sentiment malamu, nyos eza malamu. Ala en sécurité. Mais so na lobi pe na landela. Mais pour ni ya bien raté. Est-ce que nyos eza bien net pe na oloba? Anyway. Ça va? I do believe that all Ataki so eza nini ngana ondi mina kanzambe akusunga mwana nga azana bomoi pe mwana nga za bien film na biso ze continuer Président Zola Kikota Yaya nalela fa toute famille bravo na pesi bino nyonso basalam famille Katula, famille Bravo, famille Lumba. Bon Angola nyonso. Ba meilleur ami nanga. Ba élève nanga. Na pesi bino bambote belé. Au professeur Branham Bravo. Vos ama mwento. What's up? Are you good? Mwana mwasi ya kitoko. Nini boy nini? Oui, na za bien même.
Nazwi ka en Sorry panne. about that. Have you Oh, called the naza mechanic? désolé, est-ce que bengi mécanicien? Oui, na bengi mais numéro na ezoli kateo. Okay. Ok. Open your bonnet. Est-ce que oko fongola kaka nini na yo na talarano na kati? Na ide yo. Bandeko ebubedi ke alati veste ya babos. Pe ayena style oyo azosenga nano Annabelle makama bolingo te mais abandika kosala ba acte azo ede. Tomonaki ndenge apesaki mbongo. Tomonaki ndenge bakime ba crush. Pe toyomona siko awa aza lisusu maître mécanicien. Ngana esa binoti. Ezala crush ifo ayeba. Ezala kobongisa mutuka ifo ayeba. Ezala kosala koteta basili awe bubedi ke fazara professionnel. Soza bongo te makambo oyo orate mbongo. Kolongola pe lianzi ayebi. Eh, pardon bad. Mr. Brenny Brandon bravo with that to any Mr. Kenny Trouble. Bande onangai batini a démarrer ameka bo esimite. Ameka bo ezo simbate zo rate. Et démarrer Théo. Ah, na comprendre. Et le Congo et Katanaki. Ayebi déjà. Azana. Babena epe muto ayebi nyoso. Eh, bade vous bédike. Oui, je salue ma sœur adorée, Gypsy Kilumbu, Alright. Kunana, Kalufungula, oui, et Simbi, Mekali Susu. Sans oublier, beau-frère, Wow. Mustapha Saïdi, wow. Hey. Thank you so much. En tout cas, merci beaucoup. Wow, Merci à that was cela ne magical, dérange pas de you know. rien. En tout cas, vous êtes vraiment pleasure is mine. magicien, oui. Na sepeli no sepeli ya. Annabelle na kombo pesa nga na ebite. Bon, na kozo ata numéro na téléphone. Naza désolé, na pesa numéro na nga téléphone te pour na étranger. En tout cas, na sepeli makasi na ndenge yo edenga. Oh, pelsi kate nini voiture. En tout cas, merci. Je suis désolé. Ah. Annabelle alobi apesaka numéro ne ya téléphone epa bato te mais acte ebubediki asali asepeli chance ebubediki ayebe Palestine na nobetabetaka batourne ezala filme na biso troisième partie esilaki abola na biso na quatrième partie ya filme oyo vous ne serez jamais déçus. Mr. Brenny Brandon bravo with that so any trouble and a mistake. Yango yete bobenga biso na ba spots na bino botindela biso tokosala ba publicité ya ba maison na bino tokolobela ngo bozala vraiment de cité.